Le salaud a mis le feu. Allô? 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 Tozali en direct ya émission na biso. Tozo kosolola en direct ya Suisse. Nga na oloba mingi te. Toyoka makambo ezoleka na Suisse. Allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ezali Pasteur Salomon, oza en direct ya Breaking News. Yo muto yesi biso tobema parti ya Suisse soko ko se présenter et puis o relater mokili mbezo kayo ngala ko kata o kaka sona na question. Oui, oui. Ezanga yi kombo na ngai niki. Na Suisse. Na Suisse oza na ville nini? Na ville ya Zurich. Ah, na Zurich. Yeah. Naza pembe na Zurich. Ouais. Nalingi kana loba eloko o etusha nga motema esaki naza mama nazalaka na yana nga mobali. Ouais. Yana biso mobali abengisa bandeko na ngai nyonso baza na Londres na poto waso baye awa eza grâce yana nga na mobali. Soko opesi kombo ya yango na nyonso ezala bien? Non, semi napesa kombo na ete parce que nano asoli na ete. Ok. Ayebi te ke naleki na émission na parce que nasepelaka mingi na émission na natalaka mingi bavideo tiaka. Merci. Nasepelaka mingi yango wunderbar, that is good. Oui, yango bist du Deutsche? Ja, ich rede Deutsch. Okay. Ja, solange ich bin in der Schweiz. That's good. Ça fait longtemps que je suis ici en Suisse. Hein? Wunderbar, yeah. Yeah. Oui, et donc, Touchanga, il y a un avis sur mobile à Koufa. À Londres. À Koufa, quand il y a le 31 décembre 1996. À Koufa, wapi mama? Na Londres. Ah, ok. Tokoyeba kombo ya yaya oyo akufa? Oui, kombo na ezaki Jean-Marie Lokombo. Jean-Marie Lokombo akufa, olobaki awutaki veye. Akendaka le 31 kolala veye na mwasi na ye. Na église nini? L'église ya Pasteur Max. Ok. Na tongo abibi akufi. Kozonga église to bazongaka église kolala balandi balaki veye bazongi na ndako. Mwasi na mobali po balala. Balala balamuka te na kati ya ndako na bango. Bango ngale mwasi na mobali awutaki veye balamuka te. Balamuka te bakomi na ndako po balala ndeza so uti veye. Oza fatiki po koma ndako bolala. Ouais. Balala balamuka te. Wana na 96. Na 1996. Ok. Voilà on a Germany. Oui. Et puis batika bébé à 9 mois. Bébé à 9 mois batika bébé on a mwana biso ba ya azoki pe ya on a azoki ya bolingo. Tout ça ka na mike azo sombela biso bandeko bani bisana to ba bébé sous-vêtement, ba soutien. Donc tout ça na tek. Kosombela biso tuna classique na ngolingi ni na mwe bokoli boko kelinga mebante. Yaya tosombela baleki ne ba sous-vêtement, yaya tofutela biso ba bon classe. Yaya tosombela biso ba uniforme nyonso bali kosala. Na vila biso ya wana. Ouais. Tokotwa yaya uza lokola ye. Et puis oko fatike biso mwana. Mwana tikala famille moko ezwa mwana. Oncle ya mwana mutazwa mwana na Londres. Akokola mwana. Tango ngata na Afrique na ya na Suisse. Na rubenga kuna ilike yanso tika mwana. Kwa telefone na benga kuna bébé azabie ko zaza bébé. Pote ba mwana soko azabie. Kana mwati mtandao ya mbetso na telefone.
mwasi azalaki na ye gentil kwamba biso bi oyo batata mwasi ya mwana bazobenga kobeba mwana bango soki aza ndenge nini. S'il te plaît ma soeur, leur mwasi leur yaya na mwasi ne bakufi mwana atikali wapi? Mwana azalaki pa nani? Atikali epai leki na mwasi aki na ye mwana moke mpe atikala baage ba 13 ans de 12 ans comme ça. Baopanda bango nyonso pa ya noko ya mwana. Noko mwana komone nani? Kombo na ye Pecos, aza na Londres, aza pasteur. Aza pasteur, oyebi église a dirigeant. Na ye d'église na ye te po achange d'église na ye te. Mais komone pasteur Pecos. Na Londres, ok, vas-y, continue. Vaita, ima vaita. Oui. Mbala moko na wane kubenga mwasi pe mwana kuyamba biso de mwana na bi mwana tawa ikupusa na bike naza pusa na sula mwana biso komo de dokasi. Ono mwana kusula na mwana ezate. Mwana sula mwana ezate. So na bika tena za mobile nona sone. Mobile na wapi mwana mobile dinga kuyamba telefone te. Mais na comprendre wapi nini eza makati wana iloko te toswana te likambo moko te iloko te ti mwana pusa na bisenia so na bandi boezadi te mwana ezo koloba nini tobandona ye okubenga telefone pasenga mwana kokokisanga na suka na binga kuna mwana kokisaka 10 ans okubenga telefone bazwi telefone batiki telefone efungwama otola na motu te initelo ti elekika komisa okati ti mobali na ngai kozwa camarade na ye na Londres kuna abila camarade fo kende kotala mwana moko atikala kuna po bando mwana kana lila mwana ana mwana biso mwana kokubunga bote po famille biso tubungisa na jamais bana camarade mbana na kenda kuna kotala bango bayamba ina caractère mabe abima kuna bi abenga tso ndako biso jamais na otatu kuna ndako na ba mabe mais batango ba mwasi na mobali ba pasteur bayondaka na l'église bakina l'église basambe na kama mwasi na ba pasteur na caractère mabe yana la mobali abanda okende kuna okoma kuna bazola tsoba caractère mabe le côté to sona te to na problème te biso na bango mais caractère mabe ba olingi mwana to posa na pemela mwana te jo mwana dino funa na tsola na mwana na lobana ete ape na benga mwana na bitanti mwana nazo ba mwana biso nza diebe yana biso abala mwana na mbongo mariage basala okuko na biso mwana famille biso fo iyo za bokilo nana tata mwana bana iyo za rien à voir na mwana wapi uzapo kilo uzahila mwana mwana potika mwana to kutanga mwana ono utika kama mwana kwanda to kuna mwana to kwa kuli mwana imo kwa kuyeba akubuza ne pebino to luka bino metango za mukiboi saka mwana kenda na batantina ye komo se ko biso to bota bana biso so bake kuta na bala ni za problem fola sa mwana ke ko de bana mwana oyo tantina bino oyo papa ne kina ko atapena papa ne kina ikuna yana na mbali ono tubenda singa babenda ka example kwa to uza mwana ezala biente simo bana na peksa na bitika kubenda sukunate tika ka mwana hapo kwa manakinya ndipo mwana kusaka bizanga na binga kunate tutika kaka leki na mwana binga ya to kutika mwana boite se ni to ke ko bila bango bana na peksa na bi no na wila mwana te utika mwana kula asala ti siko likambo de kanini bato ko la mwana bakosa mwana ke baona za papa na mama ya mwana wana mwana akoliko yuka mubaya bato dibanda anko bakongole na songi bata songi fuba sa musana no badike mwana yuke niko tuna tantina huko kwa kuna azabu tuna tantina wana kutisa ufika watu ko leki na mwasi bado na mwana je tuna leki na mwasi kwa kutisa secret siko za nani siko mwana na ndako upanda bandiko mwana difference za ndako na ndiko kwa hivi singai badike mwana kuna baninga bazaba iPhone ya za na wote hapo mwana difference mwana kama banyine ba utombe loko boye yaza na ngote ako mwana difference donc ba isaka mwana de laki makasi na bi yana azaki mutabolingo mwana ne shama ko souffrir et puis mwati na iba kana bana bele babota kuna na londa ane bida kana bangu mais mwana ko mwana difference zadi ako ko tuna papa kazarat mais non on dirait mama oyo na papa oyo baza papa na ngaite et puis bato libanda pe ba oyo bana ye ba yo ba oti ne twa ke pali na mutaza 20 ans bana ye bon yo na leki na yo na ye bakutanaka nandela obombama leki no suka za âge nini leki na mwasi azada mama ya batrankelke mais siko pourquoi leki na yo asali démarche morte comme yaza en Angleterre
démarche oyo okende na la police oyo nini mpona koluka korécupérer mwana na ndenge ya kimia parce que pasteur wana pekose elakisi bien ke abomba mwana azomaltraite ye azolinga mwana wana asi amoni moyen arelache mwana wana ozali. Oui, parce que ça oncle mwana eboni aza oncle aza pena bolingo te ya mwana na parce que ça oncle aza oncle na ye. Donc bino sikoyo bozosenga nini bino sikoyo bozosenga nini bozwa na contact okutana mwana obie pasteur pekose atika konyokola mwana biso tonaposa mwana ayaka mpe mpona biso akendaka mpe mpona bango po mwana komi sikoyo na 19 ans 1 jour akobala oza na numero ya bapasteur pekose wana meme ya ndako meme ya contact moko oza nango naza nango te. Est-ce que leki na yo oyo akutanaka na mwana akoki kopase ngai akopase oyo numero yo opesa yango epa na biso meme ya telefone ya ndako ya bato mais aza na numero ya mwana parce que mwana olobi akomi na 19 ans akomi une grande fille quand même akozala na numero. Oui, mwana kokozala na numero mais akolinga kopesa te. Sikoyo tokosala ndeni puisque démarche na biso telefone eza te message oyo bato bakoyoka bato bayebi paster soki pekose komo à part pekose oyebi komo ne mosusu kombo na ye famille na ye eza famille Zela so Viela V-I-E-L-A. pekose Viela donc bandeko batali ya breaking news ya nouvelle en bref oyo nyonso to akoyeba famille ya Viela na Londres baza na nièce na bango oyo papa na mama bakufa na église à Mars, c'est-à-dire na banda yosabino ke babanda kosakrifie bato kala koma bato bakendaki veye bolali bolamuka bokufi donc biloko wana ntango nazoyoba nazokosa te ke ndeko wana impidique aza représentant franc-maçonnerie awa na Angleterre nayebisa bino ke paster ya mongala akoki kozala te paster ya mongala serie te aza te bato wana nyonso basimba bakisi bondimaka te donc bapreuve yango la preuve soki aza leader ya bapaster na mboka oyo ane esili bapaster bakabwani na basi oyoki ya réagir et puis ntango nga nalobaka soki bafiotolaka monoko te elakisi te ke barépondaka nga te nde balobaka on répond l'imbécile par le silence mais bango basalaka ke celui qui ne dit mot consent on loba no mama olobaka vérité papa ona eza boye bango bakokolaka mwana etake odike kobomba vérité eza mpe péché na miso ya nzambe bien sûr Jean 8:32 alobi bokoyeba la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est-à-dire motutu azobomba vérité azosala péché eza signe na anglais olobana mwana vérité mwana olobaki oza oncle mwana kotika oncle olobana eke nga nazaka oncle na yo mwasi nanga oyo azaka bokrino koloba mwana teke yo oza mama na ye oza papa na ye sikoyo mwana soki oki vérité akotouche ndenge ya koza ndenge ya oza traumatisé otikali juste na 2 minutes avant tokata apesa message ya suka na communauté congolaise na baoyo nyonso baolanda biso nakoloba kaka eloko moko baoyo nyonso bazosambela nzambe fo basambela ndenge ya solo baza na vérité kati na bango bakosa nzambe te parce que bible oloba na biso oyo tozolona yango tokobuka bango bapaster wana bazosambela nzambe mais baza na bakapote ebele babomba mais un jour kaka oyo bazosala na bazolona bakobuka yango un jour nga nalobaki eloko mona pe kosi efala aloba nango wana vérité aloba nango na vérité ke ngai nazala noko na naza papa na yo te mwasi mpe alobaki ngai nazalaka bokolo po un jour mwana nakobala tokotuna yebokelo bakokolaka mwana kolata liputa oyo mama lataka na papa po mwana nakobala un jour bakoluka famille ya papa po papa ya na biso abala mwasi nde na mbongo apesa mbongo mwana naza mwana biso makila na biso bakochange yango te to naposa mwana biso ayaka epa na biso te akendaka pa oncle ne oncle te mpe akochange te oncle ne mpe opesa bolingo etake oncle biso mpe tokopesa bolingo etake batantie epesanga mpasi nga nake na londres nakutana mwana te mpasi nayokai na motema yango nalobaki baosambela na nzambe fo bachange otikali na 40 secondes continue tozoyoka yo pesa conseil pesa message nyonso ozokota communauté bazoyoka nakoloba kaka bandeko nyonso atikela biso mwana ayaka kotalaka biso za mwana ya na biso po un jour ya na biso mpa biso bato bakufa vraimen bayokaka mpa azali atala mwana na ye biso tokipaka ete eza mpe lisumu na miso ya nzambe te bato bakufa baza na repos donc il faut kobosana bato bakufa baza na repos tozosala ngo mpona conscience alobi aza paster fo aloba vérité atika konyokola mwana ayebiseki aza noko na ye oyo apakenga nazaka noko na yo oyo baza bandeko noko baza bandeko sikoyo mwana tosepeli mingi tokomi vraimen na suka
tokomi na suka tozoza nsango kaka siko dans 10 minutes kolanda ngo 10-15 minutes kolanda ngo